bonne année na ba union so ba kolanda biso partout dans le monde entier ba joyeux Noël na ba union so bazwami na est ya République démocratique du Congo na ba diaspora union so ba kolanda biso à travers Congo Live Télévision chaîne YouTube namno mesana kolobela bino matali politique ya mboka Congo lelo tombe bino mwana mboka Chole ozali moko na kati ya UDPS na ye penza to kolobela sur ba question d'actualité oyi kotambola penza na mboka na biso Congo mbote Chole. Mbote grande dame, joyeux Noël na bande nyonso baba congolais. Bao balinga biso na baba balinga biso te biso na IDPS to zana biso maboko pembe. To yibe loka motote me bambula sika to changer comportement. Tant somona mikolo bazwa na 2020 na ebite Adolphe Muzito ko Isambula boni. Na 2020 na ebite Martin Fayulu ko Isambula boni. Nzamba zo benga biso na repentance to changer bizaleli. Babitido to mesana ko sala escroquerie na régime à Kabila. Sachez que nous avons changé le système. Maintenant, c'est Félix Tshisekedi qui est le président de la République, la personne qui a lutté pour l'instauration d'un état de droit. Tout changer un peu bizarrement, tout tika ba polémique ici, nous avons battu la vie. Oui, moi namboka Chole, lobi penza to mona ki chef de l'état fait son plan Tshisekedi, azaki penza au four au moulin. Moi namboka azaki penza na matali ba inauguration et fala sala mokola lobby. To mona ki penza a posaki première pierre na construction ya complexe industriel, il y a traitement, il y a eau potable, kuna na régie des eaux. To mona ki chef de l'état qui na ki kunoko kolobani ni na likanisio ya malamu o mokonza mboka zui penza pour na peuple congolais. To lobaka soni ni mama déjà to yebisa bino ba journaliste que Félix Tshisekedi azali seule personne azana no congolais d'origine muto ayebani tata na mama ou azo travailler pour l'intérêt à peuple congolais. Tina koloba mingi ezate Félix Tshisekedi azana souci ya ko travailler pour l'intérêt à peuple congolais. Donc ba acte malamu faut to beterango kama boko. Talaka commune Ngaliema. S'il y a des communes où il y a place d'institution mboke fandi, moko ba commune ezala kolanga. D'ailleurs, za commune moko présidentielle. Résidence même ya président république ezana commune Ngaliema. Mais bazanga maïti na 21e siècle. Maï na 21e siècle. Ozoma même système ba forage ba basalaka. Na 26e siècle za elo onzo malunga te. Bat bana poso kosi tioti na kacha ndako. Ozolanda madame. Donc mais grâce à Félix Tshisekedi nde yangwana batangaliema balongola bango na étape wana po ba memba bango na niveau mosusu. Merci vraiment monsieur le président. Oui, moi namboka Chole kasi alobi pesa ki a pasi, il fallait na programme chef de l'état qui prévu penza a inaugurer saut de bouton oyo ya pompage kasi pesa ki pasi tant dire ka bien chef de l'état qui taki penza po atala nano misala ba mona ki te misala et salami malonga te misala salami te kasi OVD ba ko benga chef de l'état ko inaugurer kasi to mona ki misala penza et salama ki malonga te to moni dire ka ba chef de l'état azaki penza ya ko tomboka moko alobi chef de l'état on a moi mboka Vital a ko tomboka te ça c'est de la comédie blaguée avec le peuple congolais. Comment est-ce qu'un directeur du cabinet de service hein ozo kende pe ke nga directeur du cabinet nga na kei journée à inaugurer ça c'est blagué avec le peuple. Je vous dis la vérité obi ke ti ozo loba makamba directeur du cabinet pe singa ko nakanda directeur du cabinet azana ba chargé de mission. Directeur du cabinet azana ba chargé donc eza cabinet mobimba azana ba membre tout pour aider les chefs de l'état. Est-ce que tout ça na mboka oyo ben institution ezala respecter to za place moko oyo ba considérer bato te. Même lui le directeur du cabinet c'est un grand chef. Bazo comparer même na premier ministre il est même au-delà ba ministre le directeur du cabinet du chef de l'état. Bozolanda madame. Comment est-ce que yena nous na grade azanango ako parvenir ko longwa akende ke nazo kende inauguration sans que ba service ezana cabinet naye ba informer. Ça c'est quelle comédie blague avec les gens comme ça. C'est comme si des ordres dans la présidence. Des ordres dans la présidence te. Problème est à la caméra. Avec quelques conseillers de l'INC et de l'IDPS sont complices ensemble avec membres de la MOUCA et de FCC pour compliquer l'existence du président Félix Tshisekedi dans la magistrature suprême. Je vous donne quelques exemples pour mon Makamoto Lobaka. Nga personnellement madame, na na IDPS c'était mutaye kozwanga, albi ke tokende IDPS. Bozolanda madame, to risquer vie sans que muta benga ngaya. Mais pourquoi blaguer avec le peuple comme ça? Bozolanda madame, imaginez-vous un aventurier, il y a Germain Kambinga a proposé loko.
que nazo proposer loko ngo Germain Kambinga azo proposer zanini auto fêter alternance. C'était une proposition, je parle bien. En tant qu'individu à proposer. Alors but de proposer to tient na kati ya bambong na monnaie na biso et longi à Joseph Kabila na Félix Tshisekedi. Qu'est-ce que ça propose? Yokanan. Germain Kambinga qui a introduit na ministre en finance et ministre en finance va travailler ensemble avec les premiers ministres Ilunkamba. Maintenant Ilunkamba va donner ce programme là na ministre na ministre près du président de la République. Pour laisser ministre là aide le président de la République en rejetant en bloc, ça c'est de la comédie. Et baso tikapé et tamboul na ba réseaux sociaux, mutu mususu alinga na mboka, alinga président Félix Tshisekedi, amona ke na monnaie wana, ezana elongi ya Kabila na Félix Tshisekedi a piqué crise. Mais en attendant, ce premier ministre près du président de la République n'a pas pu aider le président de la République. C'est également avec le directeur du cabinet, madame. Directeur du cabinet, madame. Même burkumestre ya commune, burkumestre ya commune ozo mona zana ba service. Yambo était direct burkumestre akita na lié moroboy. Azana ba chef de bureau nae. Azana ba chef de division nae. Azana ba attaché ya première classe nae. Azana même na ba huissier. Oh bako kita ba yeba ke musalo ezamabe, les bourgmestres ne venaient pas. Mais comparé avec le directeur du cabinet. Ça c'est blaguer avec les peuples quoi. Camère directeur du cabinet. Madame Sozo Ebate, hein? Le titre du directeur du cabinet est comparé avec le premier ministre. En d'autres termes, hein, le directeur du cabinet n'a pas préséance et au-delà même du ministre. Mais toka ki tomoni olobeli pe makambo oyo ya mosolo oyo billet d'alternance o benga bati elongi ya président sortant na président Félix Antoine Tshisekedi kasi tomona ki penza IDPS ba réussir ki na likambo ngote. Imenga yo nana ko réagir. Ndenge zalaka ke base bimili bande boy likambo. Te ezalaki pratique te. Base ba bimaka lokwa bande kwa fayulo te. Base ba bimaka lokwa bato ba meli lo to côté à PPRD. Mais base ya biso to bimaka dès qu'il y a des principes violés. Tant que c'était une proposition qui sera rejetée, moi base ba bimana lo engezate. Croyez-moi que tous allez vraiment vigilant pour sécuriser et soutenir notre président. Ah bon, on a les 6 millions malgré les bon annulé pour nous fêter fête d'alternance, une année alternance. N'engue bazok pendant les canissi, il y a robinsa 6 millions de dollars. Bonne modité les canissi on a mabe utaki wapi ne sika penza ba continuer ba travail au bon sara banzela ba futa ba enseignant kasi boni ba 6 millions encore pour nous fêter une année alternance. Yo bando yeba Kabila mona fête anniversaire Kabila na Mbulani. Ce sont des personnes qui n'ont jamais été fêtées. Yangwa balingi ba mema makamambo ka lokola ba résidence na bango. Ozolanda madame. Félix Tshisekedi eza ba proposition mo ndenge kota ka ko cha monnaie ko bimisa 6 millions. Quelle était la cause ya ba proposition ana? Ko destituer à la fin le président de la République qui a eu mbongo ya l'état na ba aventure moko inutile. On est complice ya bata FCC. Comment faire maintenant destituer le président de la République? Tant on mona ngana zo mata na zo ganga pour interpeller ba conseiller chef de l'état. Les chefs de l'État sont conseillés dans le domaine de la sécurité. Les chefs de l'État sont conseillés dans le domaine de la justice. Pour les conseil juridique. Mais comment est-ce que vraiment un nouveau venu dans ma gestion? Madame. Donc pour je voulais dire ceci. Totika comédie. Et proposition en tant que citoyen congolais. En tout cas, président de la République, il y a des grandes actions que vous allez mener en 2020. Première action en tant que moi, peuple congolais, on a voté numéro 20, Félix Tshisekedi, na proposé à ceux qui ont musala makasi au dissoudre, c'est le Parlement. Action makasi. Donc action makasi on a là. C'est la constitution à chemin de fer. Parce que la constitution à chemin de fer sans FCC. Dès qu'on est avec les membres du FCC, on va continuer toujours à compliquer le président de la République. Le mieux pour moi en tant que citoyen congolais. Et j'ai porté mon choix à la personne de Félix Tshisekedi aux élections de 2018 en tant que citoyen congolais. J'ai des propositions. Proposition c'est d'abord de dissoudre le Parlement. N'a pas action en 2020. Likanisimo malamu. Il faut poser une question pourquoi vous avez likanisiwana. Likanisiwana zokende nango po le président Nenge tozomona ba lire bata FCC bazokende nango. Parce que le président de la République n'est pas comptable devant les deux chambres. Ce n'est pas na FCC ou na majorité parlementaire de destituer le président de la République. Le pouvoir de décider un membre du gouvernement
à l'Assemblée nationale, c'est en commençant du Premier ministre. Mais le président de la République est le garant de la nation. Tozo banga bangote. Mais le problème est que l'état de droit va respecter la vie à Bato. Talana no motrokola un médiocre ministre qui a portefeuille qui ne veut pas notifier nazo tangelo ba infraction aux hommes nanga izo poussenga pour na dissoudre le parlement. Le président signe l'ordonnance. Madame Soro tangi même banda article 69 70 71 et zo parvenir ko yebisa biso même 77 que même discours ya chef de l'état na congrès ezali ensemble ya chambre basse na chambre haute basangani au président pesaka discours. Balobi discours même ya chef de l'état ne fait pas un sujet de débat. L'ordonnance à président de la République ba calcula ngo ba raisonner nangote. Mais un président de la République signe l'ordonnance. Un aventurier ministre azoboya ko notifier. Premier élément. Deuxième élément, aventure à 6 millions. Troisième élément, le président ordonne que Mongo bima plus de 5 millions pour que le peuple congolais fête malam. Régis des eaux matériels comme il a renouveler les matériels. Le ministre des Finances maintenant bloque pour être 5 millions bimaté. Et même Jean-Marc Aboum a compris cela. On ne peut pas parler de la coalition si cela ne se base pas sur la sincérité et le respect. Ça, c'est manque de respect. Alors, en tant que citoyen congolais, et en plus, je suis parmi les Congolais qui ont porté leur choix au président Félix Tshisekedi. S'il y aura de grandes actions que le président de la République va mener, l'action en Essengele Salma sans FCC, dissoudre le Parlement. Mwana mboka sole toko koba toujours na yo kala te toko succès émission na biso sole penza tokio ndeko lobi mwana mboka Jean-Marc Aboum kuna na kana ngabi jamais bakoko continuer coalition aussi longtemps boyokanisa te kasi lobi loleki mwana Kabila Kabange ozali autorité morale ya FCC abenga ki penza ba IFCC kuna bango nyonso ba IPPRD bazali kuna na kingakati na tina kaka ya ko insister na likambo etali ko soutenir coalition FCC cash pe ba institution ya mboka Congo okolo banya likani si wana aussi longtemps ako benga bango ba soutenir coalition pe ko simba te okolo banya likambo. Ça c'est manque de l'intelligence makambo Kabila sala. Ça ce sont des bêtises. Comment alors se poser la question on peut parler pour soutenir cette coalition? Tant que même Batu Oyo bazoya na non respect à coalition bazo utana FCC. Na kingakati bakenda ki kuna te pona ko respecter coalition. Na kingakati Kabila benga ki bango comment ko compliquer Félix Tshisekedi à travailler malamu te. Mais bako kosa bino na télévision comment respecter. Mais Kabila so azana posa coalition kende liboso. Et loka liboso benga un aventurier politicien naie ou aza ministre portefeuille va mettre en vigueur les ordonnances du président de la République. Et ça ko benga ministre des Finances a respecté ordre instruction chef de l'État, il y a débloqué 5 millions. Wana eza yemoko mokonza mboka nda ko pesa ba ordre na ministre za sou Kabila te pour Kabila yete ndazo gouverner mboka. Kabila gouverner te mais pourquoi azo kende ko lobaketo balengela coalition FCC cash? Pour quelle raison azo lobelango? Pour nité moi na mboka Félix Antoine Tshisekedi a pesa sanction na ba ministre o bali ko exécuter. Le président ne peut pas donner de grandes sanctions avant une année. Bakombenga dictateur même yo ko lobaki c'est pas comme ça. C'est la constitution boba o ba ko buka mibeko. Ba ko buka mibeko baza Félix Tshisekedi te. Ba ko buka mibeko yango na epson na début que ça c'est le manque de l'intelligence. Il n'y a que des personnes qui sont moins intelligentes qui peuvent parler de bêtises. O Kabila ko lobake to loba comment soutenir la coalition. Tandis que Batu Oyo o bakendaki na négociation au sein du gouvernement baza ba membre o ya délégué. Ça c'est blaguer avec le peuple. Et puis à un moment donné comme ça nga passe pourquoi na bota maloko congolais. Batu ko biso so tozaki pété na Brazzaville pété toza considérer makasi. Na zo ko yebso magamba solo. So tozaki na Cameroun pété ba ko lengela biso. Na ko yebso magamba solo. Comment na makambo ko sama na Congo à un moment donné zo dégoûté nga. So ki ba Camerounais même ba Camerounais ba ko loba ke to lembi biya. Bon, on a bien situation, nous sommes en Félix Tshisekedi. À faute réseau des Congolais qui sont ici. Donc, madame, c'est regrettable avec notre pays. S'il y aura des grandes actions que le président de la République peut mener, c'est de dissoudre le Parlement.
Oui, moi mboka Sole toko poussa moke na suka émission na biso. Lelo penza nouveau coordonnateur ya Lamuka moi mboka Muzitu. Asesa ki penza point de presse moko lobby devant ba journaliste ya kolela kaka lolenge kani guerre et kosama kuna na est mboka na biso lolenge kani congolais na est mboka azaki miate ya proposé été esengeli to sala guerre na Rwanda na Uganda ko lobani na proposition ya mola mboka Muzitu. Muzitu azana ba leso ko pesa na peuple congolais te. Ndengeni. Mais yo zo bosanga azalaki ancien premier ministre. Atiki ni na mboka o. Lelo mbula muke no ki akende na mumbele. Omona banda mbula ka muke tangi kende na mumbele. C'est la gestion de Joseph Kabila accompagné de son premier ministre Adolphe Muzitu. Lelo tambola limité bisonyo so benga limité résidentiel. Tambola tala limité ngezali. Bona koyebisa onini. Muzitu tu dois apprendre la politique na ba obayiko la politique. Madame, oyebi misala ni Muzitu asali awa. Na mboka oyo, ministre budget, premier ministre, député national, ba fonction Muzitu aleki na mboka oyo. Na moment azako leka wana ese ba ADF na bazalaki to bazalaki te. Bazalaki. Ba proposition nini Adolphe Muzitu apesaka po te mboka na biso ya mboka est mboka na biso na sécurité rien. Kaka lelo azé le côté. Coordonnateur à Lamuka. Ah muyibi et le côté. Lamuka c'est une association des aventuriers. Lamuka une association des escrocs. Nanu na Lamuka nani azana Lamuka kuna akopesa ba leso moka malamu pour na peuple comme. Martin Fayulu. Ah tikate m'a dit de l'eau. Soldat du peuple. Vendeur de pétrole. Et bon hôtel ya oh nani et to Samuel atikela kai. A gérer on a malamu pour gérer mboka malamu. Totika comédité madame. Pour le moment il n'y a que Félix Tshisekedi Kouraïma. Sans Félix Tshisekedi mboka oyo kotonga mate. Soki mboka oyo lingaki tongama. Sans Félix Tshisekedi depuis 1960 tozo indépendance. Na moment tozo indépendance, budget mboka oyo ezalaki au-delà République ya République sud-africaine. Budget oyo ezalaki au-delà ya nini ya Zambie. Metala lelo to komi parmi les 3 derniers pays. Ozolanda madame. Mais totika comédie, totika aventure, ce que ozana ba proposition au sala ezala à la modèle de la constitution. Oui, moi mboka Sole lelo penza toyoki moi mboka Bemba na Katumbi obazali parmi ba membre ya Lamuka atako ba ko lokolo moko libana lokolo na kati bango ba boyi penza décision moi mboka Martin Fayulu. C'est comme si moi bilinga koti na Lamuka. Ba boyi te jour Martin Fayulu akendaki bakenda ozoa. Et c'est Martin Fayulu abandi ko sala ba buzo ba wana ka siko. Abandi ngo siko te eza comédie na bango. Bakenda lokwa batimo ba yena ko panzana ko ba secret Félix Tshisekedi. Jean-Pierre Bemba na ba charge on so zanango. Yo ça vraiment sérieux au la coalition na Félix Tshisekedi. Quelqu'un qui ne se présentera jamais na l'élection même municipale. Croyez-vous qu'il y a sangana na Félix Tshisekedi. Eza comédie na bango jour Martin Fayulu ko bima ko ya o mona ka Bemba ke ozoaye. Ce sont de la comédie de la blague. Pour nous sangana esprit faible ya peuple congolais. Mais biso to bang eloko te pouvoir ndenge tozo wa libela to ko tiko céder ngo jamais to mona mboka Jean-Marc Kabunda ko atamboli mwa kananga to monye pe Chikapa ezaka pona ko bongisa 2023 na IDPS biso 2023 to banga te to ana ko se préparer ndenge ni to ko bomande parlement ensemble avec les peuples congolais yango wana 2023 za musika tango somo na 2023 tozana na 4 ans et demi liboso na biso mutazana ko préparer ngo siko kolala kolamuka ezana temps ba préparer l'élection avant une année biso to préparer makasi to moni a recruter plus de 10 000 personnes pour adhérer plutôt na INC. C'est comme si bino UDPS bo kolala pour 2023 libala ya mona mboka Cameroun na président Félix Eko Kabwane. C'est la démocratie au Kabwane te Cameroun soit qui postuler c'est la démocratie. Les problèmes to koyeba nani azana droit ya ko. Toza vigilant te problème ya élection batala na no degré ya nationalité ya moto. Ça c'est l'un des principes. Ngolo ba Cameroun nationalité neza douter. To lobité a douter. Depuis 1986 au Mobutu atika biso na ba carte za Iroa jusqu'à présent to pesa carte d'identité à mototé et sengeli to yiba qui est qui na Congo maman na ona ni tata nona pose la candidat président de la République
Et ça n'a pas de peut-être à 50-50. Moi, je la candidat exacté. Ndé to ko ndé to yeba nana ko la président République. To comme na suka mona mboka Chole na banyos ba ko lando partout dans le monde entier message nous ko lancer pe bambote na ba joyeux Noël. Merci nouvelle année na bande réunion super Noël na bande réunion so ba congolais. Na souhaiter ngo kaka na ba congolais. Ato fanda na Congo mais soza congolais te ko joyeux Noël ngate. Eza uniquement kaka pona ba congolais. Ba congolais nyonso ba meilleure année. Tous à la bisika moi to soutenir président Félix Tshisekedi pour être 2020 to vivre ba grandes actions au président de la République à promettre mission Nzamba battre la vie. Amen. Merci beaucoup. Balandia Congolais Télévision, merci pour vos acquis et belé partout dans le monde entier pour la Rolanda Bisso à travers chaîne YouTube Nabino Tembe Imno Molamboka Chole Wazali Moko Katia de Pes na yepenza to le black sur ma question d'actualité to comme na suka. Merci na Wazaki bona si ma caméra Guy Botombela. Merci na Balandia Bandapso partout dans le monde entier. Ba joyeux Noël, bonne année na mon vieux Roger Luma Molobeli Monene à président Félix Antoine Tshisekedi va joyeux Noël Elonga, hein, chaîne YouTube Elonga, 2020 Avenir, Elonga na Elonga, na Bosente Jean si bon mon papa social, joyeux Noël nayo, mon vieux David Olito, un tonton doux de caractère, joyeux Noël, c'est les Tunga de Lausanne, joyeux Noël nayo, papa Jean Compaoré, joyeux Noël, bonne année na Bosente, Dieu bien aimé. Joyeux Noël nayo ngala bino soki nzamba zongi te tungonani na mikolo zali koya.